Mbote balandi Angola ou Tumahora, c'est bienvenue dans votre site. Nous avons toujours quoi nos sebino nouvelles oyo na mois de novembre. Ndeko na biso to papa na biso edinge moto na ngenge akobunda a na Luanda na imoko mwana na le prince die edingwe bakozala wana na Luanda. Na kati ya Luanda biso moko tozali na Lewis Obed Diadi ba oyo bangombi moko boyebi bazali bato ya makasi na kati ya mboka na biso. Donc tu quoi nos sebino déjà na ba o bazala bayoki annonce o bazala déjà en préparatif parce que na mois de novembre tokoyamba moto na ngenge edingwe awa. Donc nazo annoncer déjà na pesi mbote mingi na Jenny Justice motima ya vie bintu ngimbi mingi na Julie Mouila de Bruxelles, maître Pablo Igwe aux mbote na yo place aux ali mbote infiniment à toi tinondo luka de inverse. Donc nazo annoncer toujours bino toujours na nance wana nazali sous sa mbote na yemoko le boss da roi da moda nzimbo kwa menga au bana Paris baebi na combo ya moda da roi. Donc le boss Carlos da moda place aux ali sur place ça ils ont toujours épanaillé. Donc avec le gérant André Lutonadio azalaka toujours wana le présent inabao yangai Pelagie Boluku de Madrogada alobi le 12 novembre oya kopesa toujours makambo avec Madria le plus reconnu à Luanda, Arlette Mwanza. Balobi soko zui Madria bongo zala vraiment à l'aise là la pongi Arlette Mwanza la carte qui gagne. LNS Production il y a Louzaïe de Simba multimillionnaire numéro 10 Balobi servant monteur Xavier Lopez l'homme à l'intello Bambote non place aux ali Yemoko le boss était à Serge Kibokolo toujours copé Sabino Bambote pour l'annonce il y a lelo sénateur tout dit le bar longe confort Balobi boîte à cano ils toujours à Nakatia Luanda nulle part ailleurs na pesi mbote na bao yangai Patricio Manyanga motema ya Sandra Boluku mère Balifanto mingi mon vieux Wilfried Bompili engambe à Londres pene ya Simon Bongo na Londres na pesi bino bambote mingi mon ami de longue date Keps Lokele moi na Tunisie à solo balobi garçon on azaka sola neige Keps Lokele na pesi bambote sikozali. Donc je salue mon vieux Akati Christian Sumpichima kinda wani depuis Lubumbashi na pesi mbote na ba nyonso bazali kolanda ba amoureux Peba Mouré ya Angola ou Tumahora Rodrigue Maemba ba tonto a poto ya solo balobi bana poto propre Rodrigo Maemba. Donc la pesi bino nyonso ba mbote sans oublier mokonza mboka mambi babi mokonza kampolo ya kangi toujours Luanda oyo moto obuja zate ye moko azotambola na cortège. Donc na pesi mbote na famille bongo na Lyon Judith Bongo balobi la carte qui gagne Patricia Bongo John Bongo. Donc tout le monde bino soana donc tout pesi bino bambote bana poto ya propre et je salue aussi de moi Wesley Owen boss Wesley Owen Manyanga boss balobi Jason Chibanda wani. Donc vous allez toujours brancher na Katangola ou Tumahora. Abonnez-vous massivement beaucoup à décider de la rabino toujours ba sangoya veri quoi ah nangola Tumahora bozara jamais de si sauf Nat Panea mon yaya que j'aime beaucoup Nelson Boluku sauf Nat Panea balobi charisme babota maranango ils a don divine nzamba pesa na mututu Neftali Tembo ifaso ya tata Jenny t'aime beaucoup vous allez toujours wana brancher na chaîne na bino Sandra Boluku Angola Tumahora yango Samira Mbombo maman la princesse Ariette Loa na pesi bino surtout mbote Malonzola le perse boni basango ya Yannick Luanga bayana ngaya kati na pesi bino ba mbote belé. Donc bozala na toujours bokozwa événement quand liemoko moto la ngenge akokita sur le terrain bokozwa émission avec le génieur bravo. Babo Sanaka été sans oublier Nana Mwaku Obabi de Paris, Nana Mwaku la grande dame de Paris, Pembeni Namoni Edwige Kubadika la Kenaine Balobi Kenya ne tombera jamais Edwige Balobi
Ma famille d'abord, Edwige Boubadika, la petite sœur de Yemoko, ingénieur et bravo Tridou. Yemoko, petite sœur à 4, il y a Palin quoi, Mbote place aux Ali. Donc, tu pêches au Mbote Belé, Nakatia Kenya place aux Ali. Paye toujours souhaiter bonne chance. Bonne chance toujours na site na oana. Donc, ekolanda mapé batu barozala abonné et belé na combo ya Yemoko. Les trio, tu souhaite bonne chance. Edwige Boubadika la Keden. Tu souhaite bonne chance de la part aussi à Yemoko, ton frère, bravo Tridou, à pêcher bonne chance et belé Kende Liboso, à boire que l'eau toujours fleur. Beaucoup ont toujours information avec le génieur bravo balobi maël babo tamarango bafondarate donc ingénieur bravo azalaka toujours présent jamais absent et donc azara toujours on a coupé sabino ba nouvelle ya solo donc on émission ya mobimba o ezalon kaka annonce to ko annoncer bino bientôt là beaucoup de information nyonso avec Angola Route Maora chaîne moko ya na kati ya Luanda. Ciao.